comprendre omoni kamba tango etongama na 1976 tango babanyango sat na yo sola papa Diangenda boye vous comprenez asola ni basola boye yo zo tonga lingombo kwani soko tongi lingombo tokotia bana biso na katia ozomona elikambo wana papa Kimbangu pe tango bandaye makambo na ye bandoki ba ko telemela ye mama mwilo beti ngonga poani ozomona soki to reconnaître Kimbangu te Kongo ko bonga te ozo comprendre na si Rolanda ki ya biso babina kamba eloko oyo izalaki pe one manatima ko na kamba izati ipare na kamba kutu batumsu biso balobi ko ya papa Simo Kimbangu pende vanda na kamba te ba belge ba mema ngo ezaka na Belgique pour les arongara moi trafic moi pour tout ça et puis balobi mambebele o ezakuna et koto ndire moi bondoki defa na kamba il expliquer biso kamba zo représenter nini. Merci papa journaliste mo ndenge toyeba ninga no beneto bande mission bo nzambe rosunga yo zala mutali boso kene nkamba to keno nkamba e to keno nkamba yo bimiselo kote na yebi ke bakimbangiste balonga bongo po tembesila bakoyede biso bakoyede canal oyo to kene nkamba awa na Angola na sombi minduki ça fait pas sombi minduki mais batu ba ku fezali peuple na besoin pe ekota na mboka papa Diangenda yebisie ya liboso kunda neto longola ya likolone bo posete ye mutasenga kai ya mibale tia mwasi na ndaku presa koza sa mwasi te papa Diangenda mtapesa les droits de santos bala mwasi a respecter bala na Paula to longi tile una yate omonta bazolo ba longi longi ne mwanda sene grand prêtre aza longi comprendre yo pinga bina za bina longi ozo comprendre naza longi parce que na teyaka na pesa ka ba se longi mais longi ya ne mwana seme c'est ça que non oyo batu balobaka longi wana non aza moto azaki na bwana ya mokili mususu ozo comprendre aza na sagesse aza esprit ezaki na mokili aza moto ya pamba te ozo comprendre biso to ndimaka bato ete ko bango balingo église qui mangé ça conquérir na bango te parce que bango bazé loko te bango ba kokufa ba kombo ki église qui mangé c'est etikala ozomona asa témoignage tangu na yesu pona ko ma gouverner na yepa na papa Kiangani na sengi papa na otindelo vidéo votela ka bango ba comprendre ka oui monsieur zala bien pour papa wana lo ba kambe loko zala raté eloko eza wapi na ndako tata mwana seme kuna eloko neza eloko nini ezala kuna kambe zali omoni leso tali ba Congo olongoli matadi nezaka succès oka kama sango te tout le monde azo ta poto ke na kamba kambe za otia ba Congo tout le monde kama loba papa za ko loba la biso tout le monde makambo oyo mokilizo loba te papa lobi ba na ngai bolanda ngai botalela ngai na kosala likambo oyo ekotika kosala na mokili te yango moni voyage papa na angolaise la apeshime belé parce que likambo oyo bana na Angola na pesi bino boza na courage bo pesa chaîne o maboko ezali chaîne moko boyeye po ila museso mambo ya Angola na kama wanaomona bino bakimbangiste koto batu baza kotsa ba commentaire bino be bozotala te bo s'abonner na chaîne bo s'abonner bo kota bo bana kopesa parce que ti va koma na kama parce que ya ozala témoin mais kamba ezali sika oyo ba papa batika ka etika la unique eko kufa te omona bomba basalela ka Kimbangu basalela bango Kimbangu parce que bango be ba kokufa ba okende et daka na famille Kimbangu soki bango bayokani te ben faut ba ke bana bango bakoya ka na nkamba na nzela moko nzela Kimbangu ezalaka moko so okei et pas ba mizimo ke na mec kuna so okei na nini Vatican so okei boye na Chine okei ozomona siège ezalaka esika o tata Kimbangu bana makambo na ye esika banjota batata na bango ezalaka ba mama na bango so bakunda bango na nkamba bango tu bizala kuna esika basala makambo tu na nkamba esika ba papa Kimbangu asala makambo na nkamba bango so basali temple awa ya normal basali temple na niveau ya kamba ezali temple spirituel longi Congo eza na combien de provinces ne mwana sima pesika kilongi neka na kati ya ba Congo na ba Congo ka na ba Congo na église na yi ozo comprendre
Tango tata Simon Kimbangu ba longi ya koya. Longi se diangenda nkotima. Mwana na ye longi. Déjà ya. Yene mutatangisi bato Kimbangu, yene mutasi bato nzela ya Kimbangu. Vous comprenez? Yene mutakute na ba président parce que omoni longi. Eza muto il faut kuta na ba niveau. Longi oke tsaka nito comme député longi banini. Papa denge na opesa bato ki président. Akuta na ba konti. Ake pa Sassou, asengi Sassou, asengi président passo otila to image wana. Asengi président Sassou date ya papa nangeza koya na 1987 na besoin Sassou papa na osalango. Ndi atiaka pa photo papa diangenda na monnaie Sassou Nguesso ya papa Kimbangu atombola boy. Biloko wana ake na Congo atepe ake akutena ba président ba Kasavubu ba nyonso papa diangenda. Yepe mutafuta mbongo ya indépendant. Mbongo pour pesa avocat maître Croquet c'est papa diangenda na poche ne moko. Ozomona longe zate ke non o te ni mwana se maza longe atangisi biso za makamuto e bakade to yebi pona ye. Mais ce qu'on le dit bien yoza kimbangista 26 te ya 3D. Parce que tant to mona lelope na ngamba 26 ba otonga temple. Awa na niveau ya Luanda awa ba otonga temple munene. Est-ce que zo mona te ke ezo kota toujours koto pe to koma suna kamba moko ko yena Luanda? Non. To ndengeni. Kamba ezali promesse o ba papa batika ka o tata Kimbangu batika ka. OK. Ba papa na bango ba vanisa bango botonga nkamba. Bato bakoya a botonga banda ku boyo awa. Soki mona bimili bana ke sa vine wana etali aye. O bazotonga wa wana ezali po ba business comme ebele comme ya bango. Et comme non encore. Et comme moi okoyo ba moni ke be danser bato ba Holanda yo. Ba telemi bango misatu. Papa Kimbangu na sima atuni ngai. Wana omona siko na omona bona visote mena ndoto. O siko ndoto. Mena omona keza na salon na ngawa. Papa Kimbangu abengi atuni ngai. Na bango misatu. Nana ngwa salaki musala na ngai ya kitoko. Na bi papa na bi bango te. Aseki bango so baseki ba koti na nzoto ya tata Kimbangu balimwe. Olamuki. Na lamuki. Nde na omokene na église wana mutazi molimo na kati église wana ya bangunza awa na mabor azui molimo alobi baza ko bengo na nkamba tomoni ngai papa Chico na kimbangiste te vous comprenez naza kimbangiste ya 3T naza kimbangiste ya 26 te mais naza kimbangiste ya Simon Kimbangu Kiangani parce que ngai nakutana na papa Kimbangu Kiangani na kenda kamba comme kamu nyoso kenda kamba. Vous comprenez? Na kuta na papa Kimbangu ya Liputa na Lubangu. Mais niveau wana nde bachango te niveau wana bokotoko tina ba niveau ya papa Diangenda te parce que papa Diangenda tanaka papa Diangenda dans âge mona Simon to. Vous comprenez? Tanga bandi ko yana ba makambo Angola bande mona se me bazalaka te. Tanga bandi makambo ba indépendant azofanisa ba Kasavu banani bango bazalaka te. Moni ala ba kamba ba bengana ka batu kamba boye ti totika makambo wana kamba batu bakenda kamba bandeki nati lelo ba président bakenda ba ministre bakendaka ba ngunza ya grave ba leki ku na bino boye loko te ba chef coutumier ba mindele ba gouverneur bakenda kamba ti lelo gouverneur ya ville ya Kinshasa lelo to ukutala bona moko penado yi tubinga yaza représentant ya église ya Kimbangu na minute awa na plateau na biso yim to représenter bino nyonso bana baba Simon Kimbangu to besino mbote place pour sali avec lui nous allons essayer de parler to le bela pena ma nyonso ezo lekana na église na biso ya Kimbangu to na église na biso nyonso église des noirs eza pena ko fonga mebele ba branche ebele to meka kokota to la matanga oyo to kagi ba sayaki na ngwa grâce à ingénieur Patrick Minama Mulumba de to besi bon mbote na invité la biso ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez bon dia bonne tarde bonne nuit bonsoir en tout cas mbote na yo papa Chico mbote papa journaliste bonne santé santé malamu na nguya ya yimo tata Simon Kimbangu zo batela biso on le va vous décider tout le monde a danger so bala SKK yo yebinde tozali OK toza toujours ko maintenir eloko wana oyo ba papa batikaki OK parce que ba papa na biso batikela biso nde kimia batikela biso pe automoni civilisation asika yango église Kimbangisa lokola église moko ina civilisation asika yango mona biso toujours toaka soki oleki na ba émission okomona différence entre batabaka misusu na ba Kimbangisa
moi kimia kozala Okay. moi respect kozala nyonso yango wana na ngoya sikaka Merci beaucoup. On est allé à l'introduction, même si pas sûr que déjà, nous vous sentez des émissions, en tout cas, nous sommes vous avez connecté, vous bouger, vous avez on a j'ai vidéo comme on le baiser là. Boni basango ya église qui mangiste ka ningo lobi, toujours celui qui vous a na matanga maramnyo sur l'équipe nini pour tout signaler que déjà ba kundaki. Ah oui, ça qui na matanga ya moko ba conseiller direct il y a chef spirituel papa Simon Kibon Kiangani, papa José Biangenda Kiangani mutu atika kibiso banda que samedi atika kibiso azapena koto wana pe moi ba misusu ndeti ba biso to ali banda ya église kimangiste mo confusion azam moko pena ya famille azali mwana ya suka ya papa Dialongana mwana ya suka ya papa Dialongana azape troisième conseil direct qui est chef spirituel. Ok. Dans la nouvelle église, maintenant, il y a la charge. Il y a des gens na kamba. La charge. Koli na kamba, botami na kamba. Baza parmi bato, ba koli na kamba, botami na kamba. Parce que papa Kimbanga baki na bana misato. Il y a des bosso papa qui sont locaux. Il y a mi balé papa Dialungana. Il y a misato papa Diangenda. Oya papa Dialungana yataki lokola gardien ya kamba. Ye papa Simon Kimbangu ayebisaka ye kino yo okoki kobima na kamba te. Yo tikalaka na kamba. Kisolokele yo okende libanda Diangenda yo okende me yo okozala gardien. Donc mission apesaki ka yango. Mission yango wana yo nde moto okozala na kamba. Yango moni biso tobengaka lokola kolo Yesu. Na biso soki Noël le 25 mai ezalaka ye parce que ye nde moto avandaka na kamba abima libanda te yene mutu agaraki kamba yene mutu asalaki nyonso na kati ya kamba mwana na ye asoka papa Dialongana oyo parce que papa Kiangani mwana liboso ye papa Kiangani mwana mibale mais liboso koto mibale ye azali mwana ya suka ya bana mibale nyonso ye abandaki kotambola trop pena na papa partout papa nokende banozala na ye bakendaka ne partout babitumba ebele ake babraza ake kotia bakimia aza mpena mokonzi monene mpenza tellement église na biso tobengaka banzambe comprendre eza mythologie na biso église kimbangiste ndenge bapapa bazalaka misato nde mpe bango mpe bazalaki ye azalaki kopa moko ya conseil direct ya papa oyo azalaki kosala makambo ya lingomba malamu atravaille mingi ya loni asali bamisala ebele na kamba bon ezali bango liwa na bango biso tokamwaka yango te parce que liwa na ye moko ezalaki papa kino ifakende opema parce que aza na makambo akende osala asengaki papa kenge efalaki opema bafandaki na papa journée mobimba papa kenge adeplasaki atikaki résidence akendaki ti na ndako na ye basololaki trop esi papa keno tikanga akende yango papa abaki no nde papa akufi bolela ye te bozala na bino calme bake kozwa akufaki na nzela anokende azali na nkamba akende hôpital Kimanzeke nde akufaki na nzela yango bapapa balandaki ye bazwaki corps ezongaki na même jour mpe tokundaki ye le même jour wana kaka po comment il déjà kine esika kufelaki le même jour corps ezongaki na nkamba ekinaki neti ye akufaki na ba 3 heures na nzela akufaki na ba 3 heures so jour wana bon papa balandaki na même jour na journée wana ya samedi balandaki ye kozonga nde bazongaki na ye on dirait dimanche lundi nde bazongaki na ye mpe bango bake okunda direct mais matango mpe etie mwa nungu bato babi okundi ye ndenge mwana moke moko boye yamba orke na ndenge oza koexplike na charge oyo azali nango mpe na église ezalaki mpe nde eloko mo befo tomona mpenaki matanga mo boye mpena nde matanga nyonso esengaka no mais ceque pourquoi kokunda ye ya mbangu bongo ye moko atikaki maloba na papa mokambi papa molimo centre ye moko atikaki likambo wana alobaki ke non mission oyo biso toyelaki na ngongo toza na bitumba to nango parce que na okosa yo te église kimbangiste baza na bitumba bapapa na bango bazalaki na bitumba na bato ya libanda
mais bango bana bazana bitumba na famille na kati entre bango na entre famille bango na bango bitumba na bandimi bitumba ozomona siko bango bazana problème ya makasi ba papa Diangenda bazaki na bitumba papa Diangenda Kongo elingaka ete Kongo elingaka papa Diangenda te serana parce que nini Congolais ba kombo ya Kimbangu te mais papa Diangenda ya na kombo ya Kimbangu izate lelo bato bakomi ko ganga ote biso Kimbangu te tant papa Diangenda obundela Kimbangu Kongo ebenge ndoki no kilongwa magise yo kombo Kimbangu nani papa Diangenda na conférence nationale on a tout nande tango balobi batie Lumumba comme héros national papa Diangenda balobi ki non botia kombo ya papa na Kimbangu comme héros national salmo metelema et tellement ba boya ba tia boye yango elisa papa Diangenda yango elisa bi pays oyo bino bozwi indépendant eza grâce ba biki na bino te grâce ya papa na ngai nde boboyi papa na ngai indépendant na bozwi tomatisa ngo likolo bino bokitisa wale loba papa Diangenda pesa ka bango yango ton sous le lopé ça là que na Congo mon arabe makambo qui moko itene mais c'est normal indépendant ya Congo indépendant moni batu balobaka ke no Kimbangu ayaka bitumba atikaka bitumba non continuation ya bitumba ya Kimbangu bana na yango to ba travailler yango soko tali omona papa Kisolokele parmi batu oyo bakendaka na table ronde papa Kisolokele azaki présent mwana moko ya Kimbangu et puis mwana teki oyo te yazali mwana notambola ya Kimbangu mon temps papa Kimbangu bandi kosala ba miracle atambola na mwana ya 7 ans Kisolokele tango bandi kokende tango akena mbanza sana ke pesa ba prophétie na mwana na Kisolokele ozo comprendre ina Kisolokele parce que papa Kisolokele azali muto tango bakomi na mbanza sanda tango papa Kimbangu akimi na mbanza sanda tango bakomi kuna kati mwana o apesaka biki kokoma makomi apesa bika bibiko yango ne muto otambusa mokili yango tomona papa Kisolokele na table ronde yango tomona papa Kisolokele muta dirigeaka Kasavubu yango tomona papa Kisolokele mutu ya libuso ki nokuta na roi Baudouin avant gouvernement congolais kende na table ronde muta kenaka na 1958 c'est papa Kisolokele akenda opesa lettre au papa Kimbangu atikaka mama mwele mutapesaka ye wana ba masolo oyo ezana émission evoya poto beta to clarifier yango na ba épreuve et ça ngapena bongo d'ailleurs kutu to bande ko lobela nanu kaka mo matanga bela sentir que pashi quoi boyebi kake azama matière amekija ofunga leso mo angbebele tunga tu ibara matanga na niveau ngola pe aba osala ba organisation ah non niveau ngola organisation te to kufeli moko parce que Kimbangu azana nzoto moko tata Kimbangu tango aye na nzoto moko na nzoto na ende ayaki na 5 éléments bana na misato wana so bana na tango bakei papa Kisolokele tango bakei papa Dialonga na kei papa Diangenda bakei bakoti na nzoto ya tata Simon Kimbangu Kiangani vous comprenez papa Simon Kimbangu Kiangani na bandeko na nyonso bana ya papa nyonso basangani bapesi eloko moko ndeko mona église kimbangisa kabwana boye ndeko mona baze eloko moko baona so bana nzoto ya mutu moko soki okati nzoto moko okati oyo yango mona tango papa Kisolokele akufaka na mars je crois na ba juillet papa Diangenda yeko kufa osomona papa Diangenda yeko kufa pona beki no parti na ngamoko ya ekatani parti na ngamoko eki ya nzoto ekateki nde bazaki loko moko Kimbangu adivizaki ye na bana me so bato ba comprendre la mission wana te ba monara Kimbangu bana te lelo soki mokile yebi kombo ya Kimbangu grâce ya tata Diangenda nkutima vous comprenez lelo soki muto atana matière Kimbangu babomaka ye basalaka ye grâce ya papa Diangenda parce que yende mutu atomboli komba papa na ye yende mutu alakisi bato tata na ye yende mutu akebisika nyonso papa kendaka na ba prison partout c'est ye pe mutu alakisi bato bolingo mibeko misala yende mutu akenda kombo Kimbangu awa na Angola
na bandi trop comme émission dans la ndenge aka nango na Angola aye nango na Angola yene mutamemi yango partout na Congo Brazza Afrique mobimba ake nango na Europe c'est Papa Diangenda mais les so moni bat bazo ganga biso kimbango atikaka kintwadi non kintwadi la sini kintwadi la kisi likambo esangani na yango na te eloko inyo yango na kintwadi si le so ko tali oke na Congo mobimba Église nuit tombé dans mon kintwadi na momo o esangisi bikolo nyonso ya Congo c'est l'église kimbangiste moluba muswahili nyonso partout na kati ya 26 provinces ya Congo église kimbangiste zali me ya mikete me ya minene et puis ba peuple bazé belé o mona mutu moko ngunza moko dans l'église na manzanda aye ko ganga na église kimbangiste yalo kola ndio za na chaîne nombo o so na TPA est-ce que ça peut dans un sens mais chaîne inaweza kuide batu pe bayoka vous comprenez mais TPA ya mwana mona ndeki non maison mère ya mona église kimbangiste mutabani nyonso kumba kimbango o kimbango atikaka église te o kimbango atikaka eloko te mais soko tali pe Jésus atikaka église te et ça m'a bon pas chez go to sentir que ma bon le bezali non tu le bena tempo lo ba presa te que tu yamba ki bande musuba lo ba ki na tuna bino to mu boy bol na tu lo lo ba bena mais ce que non ka to ke na boy lo bi awa ke grâce à pas diangenda ke lelo boy ba monsieur le moment ganga na komba kimbango c'est grâce à lui yebi mta yaki na ngola awa na si to mona ba image mais lelo autant to mona bokabwani oyo écoute dans cette église surtout beaucoup plus na ngambo ya bino ka wana kimbango to yebaka na kala bozalaka pena ini ya bomoko ne to lo baboye na kombo ya kitwadi mais lelo oyo to moni ki ba misusu ba na elle o ba misusu ba niata ka kutu kamba te ba misusu pe koto déjà ba ça peut dire temple na bango to lobela ngo pe sou bien aussi longtemps mission ya ba papa ezalaki te ki bato bakabwana parce que lelo temps to mona bokabwani wana yelingelo bani biso ba misoto na kati église te to lobaki makambo wana sana mambo lokuta ou soit lelo nde ba faux pasteur ba komi wana yango ba bokabwani te meka pe expérience elo oni bato bazo wela po bakabwana likambo liboso o tata simo ki monga akina mokili ko sangisa mabota église ki mangisa église ko sangisa mabota nyonso peuple nyonso za ko bunga oyo bazaboye to yakinde ko sangisa ba papa tango bayaki basangisaka bato nyonso ba basangisaka l'église ki mangisa église oyo sangisaka mokili soki mon tango ba papa bakei batiki biso bana batikalaki yango tolobi ke non maloba ya mowei baliaka yango te me biloko na ye baliaka o mowei atikaka batikaka te papa atikaka bakoko ne atikaka bana na nyonso esika moko so tape na nzemo pena na tiki bino na kati ya centre libanda lopango te oyo akobunga mitali ye wana maloba tata Diangenda soki balobi papa atikela ki bino atikeli bino bolingo mibeko misala metango papa akei bana batikali eza na bana mosusu balinga ete bamona oyo akonza biso ya ba mosusu oyo atangaka makasi amoni nonga atangi makasi ya tangi te ya koza na sima na ete bon loko salaki bato za to benga na portugais orgueil sans patience ne ya ngwane salaka ba papa na biso ngai makambo wana ngo kota makambo ba papa te parce que bango nyonso na bazalaka eloko moko malgré bakabwani ko kabwana na bango ndi yango mona wa Congo ekozwa page te et tant que bango bazongani te Congo ekozwa page te wana ezali maloba ya tata Simo Kimbangu ya maloba ya tata Fumalongo Diangenda Nkotinga bino bakoko ya tata Simo Kimbangu soki bovandi bobeti prière koko na bino bosala na air vous comprenez yango mona ka kino soki Congo ezamboye parce que mobulu ezali babiki dino famille nyonso ya santo nzambi babotaka satana vous comprenez na obota bana ngali balobaka libumu ya mama ezalaka lava ebimisaka mutu na ndenge na ndenge eza te kino ko papa bazaki ba saint bango nyonso bakobota pe kaka ba saint vous comprenez akobota pe mutu moko ata mutu amobulu akobota mutu ankanda mutu ayiba eza bongo sikoyo esengaki kino falaki bavanda basala likambo malamu
mukolo ezalaki c'est papa Simon Kimbangu Kiangani mukolo na bango et puis mukolo na bango et puis ndoi ya tata Simon Kimbangu abotama même jour au papa Simon Kimbangu atika biso. Vous comprenez? Le 12 octobre 1951 ya kufi ya botama ezala bongo ta botama bongo. Vous comprenez? Yende ndoi ya Kimbangu parce que Kimbangu abaka ndenga yibwe ayepona libela ayepona libela ayete kino po aya kende non ayi akozala toujours tata Simon Kimbangu abatama na nzota papa Diangenda batu bayebaki te mais le Kimbangu se bayebaki abatamaki na nzota tata Diangenda akei ayena nzota ya tata Simon Kimbangu Kiangani. Ozomona sikoyo eza église ya molimo église Kimbangu za église ya musungi za église ya molimo eza église ya molimo bakataka molimo. Pourquoi? Parce que na molimo na bonzoto bosa eloko moko te parce que na molimo ya mona bangunza azaka na révélation na église na so ki na église ne ba adora ba to point nini pour ko révéler yo na vie no zabo mona ton yo ka bongo okoime oibite ndakwa na ye eloko nini zali nzameni yalandaka likamuni ya salaka misani ya salaka ya wana prise bangunza o so tali la plupart bangunza na église na bango liloba ya nzambe zalaka te kaka bokoko kango ya nini bokoko kango ya nini bokoko ya basensibilité. Ce n'est pas tous les bakoko na biso nyonso bazalaki bakoko bazalaka batu ya nzambe non bandoki bazalaki batu ebele bazalaki yango so biboko tozonga na boko te tozonga na bokoko ya Simon Kimbangu o ayaki na ngondi yango nde bokoko na biso bobina te bosala boyete na mibeko mais so kina ba église bangonza mibeko zate parole zate ya kolobaka likambo nini po nini azana molimo ya azana ngo eza molimo ya nzambe eza molimo ya nani parce que ba molimo ebele tu ebitant to kola ba milimo pezalaka okekasa bakamu ozo molimo esprit to ebezali lelo so tali banganga bazalaka lisusu te jamais au monde on a dans comme à beaucoup Kimbangu babatamika na sima ya Kimbangu babatamika na sima pourquoi nini so ke pa na e a ko révéler yo a ko loba makambo yo za nango yo so moni bongo okwei tata Kimbangu tangu nzoto ne uti na Lubumbashi komi na kamba batu bazwaka molimo bakangaka bandoki oya riko simba seke ya papa Simon Kimbangu so bonga na rapeso bonga na kambo batu bonga na bambo papa Diangenda muta salaka prière abi papa kata likambo oye na kanda so continue likambo tokotonga kamba te parce que na molimo batu boya na intérêt nini bayiba na oza ko ya pour apprendre lo ni eleki yo zo apprendre na eloko nini église Kimbangu sezali Kimbangu azalaka nani soko tali ba ngunda so mona ayibi ne lokwa Kimbangu ora Kimbangu abota te Kimbangu ba bote Kimbangu ba esprit ayibi matière te pour les mots ba dimara ba on est pas ngunda ba reconnaître ka papa Simon Kimbangu non ba batamini na sima bazo reconnaître mais seulement bazo loba que lelo oyo nde ba ba ko changer idéologie ba bima na nzela oyo papa Simon Kimbangu azalaki na vision les abasusu vision non omoni le kwa bon basa guerre papa Kimbangu aka na Bible vous comprenez atiaka Bible série wana tout le monde soko na ngola papa Simon Toko atiaka Bible soko kei papa Ntola net azalaki na Bible papa Mpadi Bible bango no sozaka bata catholique batu ya missioni vous comprenez exactement que non on dit bango ba komate ba koko non bango tout ba ki na idéologie kaka moko Bible mais ba na idéologie na bango tata Kimbangu tanga azote ya batu na nkamba azote avec Bible vous comprenez omoni mokili zalaka boye yo poya na ndako na nga voya na idéologie za na ndako na nga foya na respect za na ndako na nga jamais poya na makambo ya pa non tata Kimbangu tanga aki même na likambo ni voya na idéologie yo kuti na mokilo esima maka pa Yesu oba mindele ba ela rabiso vous comprenez eloko wana même Moïse tangwa ye
ayeka na idéologie moko Jésus tango aye alandiki idéologie ya Moïse te ngai nazali moko ya motindami ya bakoko na biso comprendre même Jésus alekaki Moïse na nguya mais alobi ke non soki bino oza bana Moïse pourquoi bota bana Abraham boboyanga kwani ozomona parce que ivoyaka na idéologie même oza maître na bango ivoyaka na idéologie na bango po ozwa bato église kimbangisi ekendaka malembe kala tozalaka église ezalaka église christianine ya église chrétien kimbangiste mais leo tokoma bacroyant kimbangiste tolongola noki kala tobanda kozwa bateme lelo bateme elongwa okomprendre kala tozalaka na le 25 décembre non mais le 25 décembre elongwa malembe tozokende toza koapprendre ti tokolongola bakomba ba Yesu wana ti banini papa kimbango idéologie atitaka yango wana bakondi ya mboka nyonso omonaka bakendaka nkamba eza te bangunzu omonaka wana baleki bona mayele non so komi mokonzi ya mboka okoyiba makambo to eza na mokili. Mais en parlant des kamba premièrement bayesi biso ke kamba batonga yango na don ou soit mbongo oyo bapesaki bino utaka Israël nde yango esalaki kamba etongama yo oza moko ya bato mpena bana matière bana information explique biso kamba etongama wapi est ce que eloko wana balobi eza ya solo mbongo utaka Israël bapesaki bino kado to ndenge nini omoni nalandaka mama Ngonza nalandaka ye trop aza mama asalaka bokoko aza na église na ye asalaka makambo na ye oyo nga na oyebisa ye asala mosala na ye atikaka komba nkamba bamiso ne nyonso omonaka adembelaka nkamba mo bato lokola ye na nkamba oyo baleki baza ebele ya bamilimo ebele tobanda bandakala babanda bamama mikala oyo batambolaka na bapapa kimbango toyeba mama Teresa Mbonga toye na bamama oyo papa diangenda batika awa bamolimo wa mata likolo ozo comprendre basalisaka bato na bakamba bazali bato ya ndenge na ya milimo me tata afandisa bango kimia mpona nini soki batie molimo bato bakozala mboye soki yebi likambo te atunaka kamba bato batongi kamba wana bambonga bamama makala soki oyebaka te bambonga bamama ya bakongo bambongo na bango apasi bango babetaka batonga babriki wana ya nkamba bango batonga papa diangenda atunaka bango totika oyo euti likolo ube totonga babi tokotonga na maboko na biso mundele moko tatia maboko na kati ya nkamba po batonga temple wana mutu moko te étranger moko te bana ya mboka na bana ya mboka batongi na mbongo na bango eloko moko te kouta libanda eya kati na nkamba wana omonaka bamama na babetaka tolo biso tomoni pasa bambongo na biso ti lelo baza kotonga nkamba na bambongo nano esilaka te na bambongo na bango na bambongo na bango apasi omonaka kimbangisa ya ngola apa biso basali kamba memaka mbongo na bona kamba boyeba point bakendaka kotonga nkamba parce que tata kimbango abaka botonga nkamba malobane yango wana botonga nkamba bokoyamba mokili kambe ya makamokili ya mari moko bakendaka nkamba papa diangenda akendaka na Israël ezaka mission mosusu Israël mbule ya ndobeta te mbule bandaka kobeta te na Israël esalaka ba 4 mbule ebetaka te Israël oko ezali pays moko pe bango moko bafonda yango mpona makambo babelge nde ntango bafandi réunion roi ya Belgique nde atwaka ide te tokende pa ya mwana Simon Kimbangu toya na ye awa na Israël roi pesi ide wana bokende parce que tala nano yo omona mboka lokwa Israël mboka ya nzambe mboka ya nzambe basérie wana ba 1961 baya kozwa noir akende kuna baya kozwa papa diangenda ke papa diangenda akende prier pona bango papa omoni likambo wana tokosukisa yango tokolingaka te biso tolingaka te buzoba omoni bon okoyede biso mwa moke na kotanga likambo wana okoyede biso te ezaka osuka parti moko ya moke okosuka tati awa okobanda ati wana
pour mutu à comprendre les kambango. Mais aussi avant d'autant aussi que ça mukanda on a commis. Au moins mukanda oyo. Papa zobeta histoire ndenge bakendaka Israël. OK. Vous comprenez? On a livre vert ya tata diangenda. Azobeta histoire ndenge bakendaka Israël, ndenge bakendaka okutana na président Israël sérieux wana. Azobeta eloko ni bakendaka tango bakendaka na eloko ni basengaka bango. OK. Ah. Je n'ai pas dit en tout cas mais quand tout me content à mon mukia pour ezalate que maram oyo pashika zoloba alo bango kaka yemoko. Tozotanga à notre arrivée à Tel Aviv en Israël le 27 octobre 1961, nous sommes accueillis courtoisement et simplement par monsieur Mendish, le ministre de culte, en présence de quelques journalistes. C'est au moment où il s'apprête à nous quitter pour la nuit qu'il formule la demande suivante. Le peuple d'Israël et son gouvernement seront contents et reconnaissants si vous pouvez prier pour qu'il pleuve, car depuis de longs mois, il ne pleut plus dans ces pays. Nous avons entendu parler des miracles que votre père avait opérés de son vivant. Trop sur la place. Ok, vous comprenez? Mundele ayebi Simon Kimbangu. Mundele ayeba ke non. Bana Kimbangu baza bato mystique. Ti roi ya beja tindaka ba kende. Wana 1961 atindaka bo kende. Parce que Israël mboka mbule ando beta te. Likambo esalamaka na Bible ya Eli. Ombule beta te papa diangena na osala. Donc musala oya kendela na Israël angwana. Ya wana ba benga kai po yo prier pour na Israël pour na yo siko ndimi mboka oto benga ka mboka Nzambe. O ba Congolais ba osambela ba Nzambe ya Israël, Nzambe ya Israël, mboka ya Nzambe. Ba bengi motoka. O Congolais ba papa diangena te. Caméra aujourd'hui bilili papa na biso. Wana nani? Wana mona papa diangena na président ya Israël. OK. Okotika lomona pasteur morote na kati Afrique akende Israël. Autant akenda ki osambela pona mbola. Akende atomba kutena président Israël. Awa tango asengaka a prier bango. Vous comprenez? Awa tango azo prier bango na kati Israël. Nde tango a prier bango mbula ebeti. Nde yango yo président ayeko yambaye. Ayeko kokisa likambu ya Matthieu 23. Parce que Matthieu 23 oyo toyeko tongona na Bible so nyonso tokana ngo. Matthieu 23 Jésus obika bokotika la komona ngate. Vous ne me verrez car je vous ai dit en vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus a koloba la peuple Israël bokotika la komona ngate. Vous comprenez? Jésus c'est que bino Israël bomi ba prophète ebele. Bogoti omoni temba ba Yesu Israël sur la son Israël. Tabi bogotika la komona ngate désormais. Jusqu'à mutu moko oya na kombo na ngai. Parce que mutu ngona ndela. Accomplissement zaka papa diangenda. Papa diangenda. Donc papa diangenda kendaka poko kisa maloba oyo Jésus lobaki. Akenda osa accomplissement à Jésus-Christ. Vous comprenez? Il y a rapport ko kisa bilaka wana. Ozomona. Mais est-ce que elo kwana pardon papa Chigo. Est-ce que Jésus a oké sa message mombo oké ko laka ke mutu mba roya pona Jésus mutu na oké ko ya na kombo Nzambe mais non mutu na ko ya na kombo ya papa Simon Kimbangu quand même tant oye papa diangenda tune batuna ke nini elo ni batuna ki to ha miracle ya tata na yo soko zali mwana na ko kisa le kamba tuna ke bon kasi yango tanga ki kamba ndo tuna Jésus otanga ki batuna otanga yango soko za mwana ya Kimbangu to ki ba miracle ya tata na yo c'est que ayebi comprendre mokili ya monene ba yozwa Congolais moko kwa ke no sambela pona Israël oti ko mona na monde te mutuma ke no sambela pona Israël akepa sambeli mission accomplie na yo katanga sambeli bambuta balobi papa diangenda abengi bambuta babi papa diangenda bambuta bapesi biso mission to sambela bambuta papa to sambela te biso tona sima na yo yo nde mutona makambo biso te tala bato bakenda balale baza vivanti lelo bato bakenda na baza vivanti lelo ba papa bena bazali ba papa nyonso bazali
Mais ce qu'au côté, là, c'est on te comprendre. Le roi qui est Sambeli, maman boule Israël et Betty. N'est Israël va passer un bon, on a un cadeau, et celle qui va te makamba. Tango Sambeli, pour qu'il les comprendre. Ici, papa Diangenda. Que non, pardon, secret bomba. Comprenez? Parce que, mission ba belge bazalaki, ba français bazalaki, ba américain bazalaki, batala. Parce que bango ba yebi que non, nzambe azalaka mutu moyindo. Vous comprenez? Si ba watuna yesu kozali mwana ya kimbango, eza na likambo papa. Vous mona, tango asambeli, mbule beti Israël mobimba. Ebeta ti ba kote ba Jordan ba mbule beti na butu nyonso wana. Vous mona, ndeta wa okene ba yambiye ba yamba papa Diangenda, ba yebisa ependa bienvenue. Vous comprenez? Président, monsieur le ministre, c'est bienvenu. Bienvenue, la semaine de Jésus, qui non, mouto a koya jusque, ya mouto, parce que toi, la maman Israël. Pour, tout le monde n'a pas à Congolais. Mais tout le monde n'a pas, non, ah, bino ba kimbangise, non. Moun ba kimbangise, magambo ba ginarate bima. Magambo ba ginarate bima. Parce que kimbangise, alors le karaté veut ça la publicité. Papa Diangenda bozongi na e. Papa Diangenda ba pesa ya avion. Vous comprenez? Papa Diangenda ba pesa ya avion. Ba kabela ya avion. Yokate, ba pesa ya avion aboya. Alobi ye bomengone za bomengo mbongo te bomengone papa na pesa article la bango richesse monene. Aboya pour avion, aboya avion, papa Diangenda aboya avion. Papa Diangenda aboya avion o ba pesa ye. Ke poni nabi ki ne bomengone angwana te. Aye ko sala musala tata na ye. Parce que tata na ide aye baka likambo eko salama. Yango atindaka ya awa. Uzomona. Azaki na besoin. Bon papa Diangenda. Yo isko imaginer papa Diangenda na Mobutu boye. Papa Diangenda mutakochaka Mobutu. Papa Diangenda mutacha Mobutu comme président de la République. Mobutu aloba ngoti. Mobutu aloba. Soki tembeza to sala émission cha vidéo Mobutu ezati lelo. Aloba ni. Aloba ni. Mobutu aloba ke non. Mais tant que papa Diangenda kufabi, mutu o alali awa obobambi mabanga. Mutu alali obobambi mabanga. To yebana kanga na ye na 1952. Ayebisa kangai ke okozala mokonzi munene, asambela kanga simba na maboko mibale, abitongo ko mokonzi ko bosanga bakimbangiste te. Vous comprenez? Vidéo ezali nous soube miso pesa na be po pesa kitoko te wana to récupérer mo tant to ça les missions mususu ne to vandi omoni et ça avec bien botima loba Mobutu parce que kimbangisa na ba preuve na oleka ate o na lobi ndenge ba mama ngunza koloba loba likambo sans preuve ça nini mais si go prend mes amis et là mususu lobe se do ta la Congo parce que to ça na bino awa na mbogo to ça mais to yebi makambo zele kana Congo guerre est depuis bandés aussi la te mambebele. Pourquoi n'abisso mon nenga Congo aussi longtemps na ndenge oyo bino étant que moko ya église que mangista bozoloba soki biso penda to zalaki pe na Yesu na biso na nenga Congo oyo osama bébé ko sati na Israël mais pourquoi na Congo makambo kinda toujours bien été depuis lors tisiko motuno tuninga motuno mo ak balamu na sepe na mo makasi biso moto bénéficier na motuno tuninga sepe na makasi Jésus Christ a dit bon monde en gâté. Est-ce que Israël bon monde en gâté? Pour l'année. Pour na prophète ne soit pas bon bandima raté ma bomaka. Vous comprenez? Est-ce que Congo ndima papa kimbango? Na tuna Congo ndima papa kimbango comme prophète naye comme nzambe na ndimaka. Mais est-ce qu'il faut tous les Congolais bandima? Ayaka pour na Congo. Ye ayaki pour na Congo. Pona tozaka batu tozaka baumbu papa kimbango nda yaka pona indépendant Congo ya yaka alobi je suis venu pour libérer le Congo na peuple ya race noire ya monde entier. Vous comprenez? Mais Jésus alobi nini na yaki pona bana Israël uniquement pour la peuple Israël. Ils ont mentionné la verset dans tout le qu'on a Bible marambala Jésus le bas. Il y a Jésus uniquement ngai na tika uniquement papa na ngai na bola na biso na éviter na osenga ko to tango to sala ngo yo penda otia ngo penda na kati ya émission penda otia penda verset tango to loba boy
ozoloba omona yango na ngai tozwa ma versant tozwa versant ngo nazana ngowa abina uniquement d'ailleurs uniquement pour na Israël yesu akufa pour na biso te seulement pour na Israël aka pour na Israël aka pour na biso te papa abina uniquement marambo ya boire à manger hein je crois que ndeka tolobara biso ba propos tenus ya invité za ko engager ke donc yo pe muto moni ke mamba zoloba oyo ozo douter nango en tout cas biso chez Midor tozana so zana Luanda benga biso to ça l'émission contredire so zana Congo pe benga biso chez Midor yana Congo ba ko yamwe pa Aurélie ba ko contredire ozana poto pe benga biso boss de zana Suisse a ko ya place oza bo ça l'émission pour contredire na peut faire nini ça ko zo ma papa biso lingaka boye tolingaka boye avec ba preuve vous comprenez verset le ba ke Yesu ayaka kaka pona Israël pona eloko mosusu te pona Israël ayaka pona Israël nete ko pesanga tatamu ata 2 secondes kaka pesanga 2 secondes na lukango bien pesanga des parce que au moins eloko yo pesi nito aussi samba nino Malobi en tout cas chez Midor TV marambo ezali na yebi ingénieur Patrick na moto ke bina déjà to ke ko citer avec batu ya église qui mangiste en tout cas matière à rolobezara mingi matière à rolobezara ezala penza trop hein en tout cas to yagi lelo po to meka to découvrir to ba nini o ezali te en tout cas biso chez Midor TV to ça on a pas de marambo ingénieur Patrick je crois que inviter la biso à dolu que la biso verset parce que biso a TV ba boka lokuta te munyo ça la Bible na ndaku to zo verset to beta to luka to yeba eloko nini to côté nini ba comment que Jésus ayaki uniquement pour Israël ayaki pour la biso te donc je crois que tout ça bien verset wana et comme ça biso bien Matthieu 15 chapitre 24 Matthieu chapitre 15. Matthieu 15 à 24. Matthieu 15 à 24. Chapitre 15, je crois. Oui. Chapitre 15, verset 24. Ok. Donc, nous avons la Bible en dehors, quoi. Beta penda, tala, pour te comparer ma rambosso et ça. Et là, on a besoin de ça rêve. Vous comprenez? Ok. Nzambe atindaka Yesu kaka pona peuple Israël. La Bible est le béni pour confuser. Donc, autant il y a bata portugais na batu ya lingala. Ok. Yo so za na français autant. Alors, Jésus répondait. Eu fui mandado somente para ovelha perdida do povo de Israel. Na lingala siku balobi ndeni. Na lingala tanga. Matthieu 24 15 verset 24. Yesu azongisi batindaki nga kaka epai ya bato ya Israel. En tout cas, des baies ouverts, hein, des baies ouverts, pendant que tu as pour ça, bino, pasteur, tout ça, mouton, ils vont contredire maloba. Oh, pour Bible, il y a moins la rate autant. Parce que mouton, on peut pas développer, on a n'engé, na n'engé église qui mango, mais je suis au côté, et il est papa journaliste. Na n'engé église qui mango te. Biso, bateya biso nde mabe. Vous comprenez? Banani bateya biso mabe. Au moins, nzambe to sambela galelo oyo. Batu bela biso ngeza ba catholique. Vous comprenez? Toyebaka nzambe te tozaka na nzambe na biso oto banda ko sambela metango mondela ye alongoli nzambe na biso apesi biso oya bango o comprendre yango nzambo toyebi catholique nde mutatangisi biso na kelasi atangisi bakoko na biso bapapa na biso nde idéologie oyo yango nde boti ba groupe de prière oyo ba rêve idéologie catholique totangaka makambo ya Bible limité totangaka Bible dit Jésus a dit oui parce que Jésus na Bible toko ya ba mission musu na waso mapele Jésus aloba yo kamo na kati ya Bible ka wana totangaka nde totangaka Bible il faut otala makambo ekomami omoni Jésus nzambe atindaka Jésus na mission kaka pona bana Israël atindaka pona mokili te parce que soki okina ba Chine okuta bango bayebi Yesu te omona toïsme baza pe na mutu na bango vous comprenez awa judaïste balandaka nzela Abraham balandaka Yesu te christianisme Yesu tokei Buddha tokei
Donc eza belé. Eza belé. Biso nde ba pesa biso ki boumbu. So otangi awa na Michée 4:5 papa tanga. Elobini Michée 4:5. Michée 4:5 elobi tandis que tout le peuple marche chacun au nom de son Dieu. Peuple nyonso nzambe apesi na mokili oyo. Atambolaka selon nzambe na ye. Vous comprenez? Nzambe aza moko. Akoya epa na yo na français te. Yuta ngosambela nzambe na français nzambe atazuba asalaka mutalingala. Da fosambela na lingala. Parce que nzambe na yo oyo atikila kwa munora pesa ko na ba ange na ba koko na c'est lingala, c'est Kikongo. Comment yo lelo ko motea na français Gemadi so tei bongo tei na nge my god. Gondeza la ke twana ngola be osambela portugais mabe. Eza mabe. Eza ya bisote obungi de nzela. Obungi de nzela. Yo moko tangi Bible lobi, est pasteur nyanga otangi likamo. Mais c'est ça hein, et dans pas verset il raison pour lequel ngana lobi peut-être ngana on senga débat non. Batwala na biso ba prophète, ba pasteur ba nyonso na biso. Oyo pa linga ko contredire selon matière parce que oui bien développement et logo on doit ko sala on pas au fond la pensée na de connaissance na ndé mususu. Alors oyo linga lo ba le contraire na oyo zoloba. Ayebe na ba verset zo contredire marambwana. Pour te dire au fond maman. Encore parce que biso les révélateurs de toutes les choses à révéler biso kimbango. So qui na lali na sambela. Ah c'est vrai que yo tanga la Bible kene boy. Papa kimbango abina batu. Continue à lire la Bible, bo tanga Bible. Abina kati ya Bible ne bo kanga. Abonga lo baka kopamba. Alors bi bo continue ko tanga Bible. À partir ya Bible ne bo kanga moyibi ne loko wana parce que Bible eza matière na biso ba noir. Nzambe bango bayaka nango bango bazoka ngo aba memi ba utiliser ba eli biso na ndenge na bango. Vous comprenez? Okay. Nde to mona galelo ba kateli biso ba nzete na ba forêt na biso et que poto et ye et communini ba mbetu ba nini to yi to zuango mais utaka awa bazui or na mabele na biso bazui or ba ke na poto ba ki ba sai ba na ngwa ndenge bazui la biso nzambe ya papa ki manga po continuer papa ki manga iso po alongola mutu mwinde loko wana ya buumbu ki yakanga makaka bote alobi na ye po na peuple Congo. Siko mutaye po na peuple Congo na mutaye po na peuple Israël na leki. Mais kaselo mo ya mwana te ya moni eloko lobi penda oyezo ngisanga na question na tunekio mais pourquoi mutu oya botami bongo aza congolais aye po na peuple Congo mais lelo tozomona na ba soto bito za biso nyonso tozi Congo Kinshasa Congo Brazzaville tozi Angola tozo bénéficier te ke na mutu mo be oya aye po na peuple Congo to mona ke ba pays ngo pe eza avancer na ndenge mongo mais tozo toujours wana et puis to mona susu ke esika oyo mutu na botamaki po na ba neko ngoto koloba bokaboniso ekoti na kati satana eloko ya lingaka teza mission ya kimbango na moki comprendre satana lingaka mission ya kimbango te parce que tant kimbango ya lati nzoto satan ebaka vous comprendre omoni kamba tango etongama na 1976 tango babandi yango satana ya kosola papa diangenda boye vous comprendre asola ni basola boye yo zo tonga lingombo kwani soko tongi lingombo tokotia bana biso na katia ozomona elikambo wana papa kimbango pe tanga bandaye makambo na ye bandoki ba ko telemela ye mama mwelo beti ngonga kwani ozomona soki to reconnaître kimbango te Congo ko bonga te. Vous comprenez? Il faut te, au moins, vous comprenez? Yo moko moni Jésus abi au monde nga te point parce que ba reconnaître et Jésus na Israël ba reconnaître te. Ba boya ye. Ya ngale bo tikala ko monde nga lisusu te bo souffrir. Parce qu'on a comment peut faire battre tous les Congolais faut indi mais là parce que yo président de la République. Yo président de la République grand prêtre. Oibike na mboka wana eza na mutu azalaka. Vous comprenez? Mutu azali wa sala ko mboka nesala. Yo président de la République, vous en a conseillé na yo pasteur moko boye. Ozomona? Pasteur moko boye aboya na makambu na ye, babiloko na ye. Ta omoni mboka na eza bato. Congo eza ya kimbango. Congo appartient à Kimbango papa. Ba Congo ne somona ba oyo. Même Angola, même mona Congo Brazzaville, ya Kimbango. Mutu po ya, mais poani to mona awa tango Edouard doit du pouvoir. Poani to mona mutabira akena mona papa diangenda. Awa na Angola. Tango to moni Edouard doit du pouvoir yango.
biso to ba preuve on comprend mais to lo baraté parce que moni tango awa bana Agostinho Neto premier président Angola Agostinho Neto tango azwi likambo akutana na papa Diangenda ozomona mais esimbate aneglijaka mais mutu wa pesa papa Diangenda maboko c'est Eduardo dos Santos omona Eduardo dos Santos awa ya liboso akutana na papa awa ya mibale ndi awa nda aitaka ke non na yoka ke mokili eza tata na yo wana selo papa Silubena o bazakane na mesa lobi abi ngai moko na zawa na oki somo preza pa aibisi papa Diangenda ke non na yoka ka mokili o eza yo ya tata na yo awa na Angola na sombi mindoki ça fait pas sombi mindoki mais batu ba ku feza le peuple na besoin pe ekota na mboka papa Diangenda aibisi ya liboso kunda Neto longola ya likolone bo poser ye mutasenga kai ya mibale tia mwasi na ndaku preza akozala sa mwasi te papa Diangenda mutapesa Eduardo dos Santos bala mwasi a respecter bala Ana Paula yango isala ke peya ya abali Ana Paula ya miso tabisi lokolo reconnaître papa na ngai ne mokonza mboko mutoti kolongola pouvoir azate ti yo moko olemba vous comprenez tala on les dit qu'il bat la compagnie dit qu'il manque c'était après yo mibengani yo longi mo posa longi posa la longi il faut kutana ba président wa mboko nyonso parce que longi za pona peuple te longi za no liboso na enseignement avec l'état kasi eloko ya ngwana ya tout le monde pena image to shi awa yo ya misato mais un papa Diangenda Eduardo dos Santos grand prêtre akutani 3 fois awa papa Simon Kimbangu kiangani ayokutana na ya suka ava papuze dwa longo aka kozwa likambo o papa mais kasi eloko wana ya ngwana le mamba longi a tout le monde pena ba image to lobaki avec vous to ça l'émission mon côté tout ça ma nyonso mambeza mebele do to bongisa na équipe nyonso na boss de Nzinga je crois que to ça les fort ata 2 fois na mois ou soit 3 fois pe to mega sur la rapport to partager bena marambo o le mamba longi est-ce que oui, go expliquer bisoto oui go ndima ke ni mwana ntsemi nde azatma longi oyo ba en fait ba pesa un message to longi tile una yate au montant bazolo ba longi longi ni mwanda sene grand prêtre aza longi comprendre yo pinga bina aza bina longi ozo comprendre naza longi parce que na teyaka na pesa ba se longi mais longi ya ne mwana seme ezate ke non oyo batu balobaka longi wana non aza moto azaki na bwana ya mokili mosusu ozo comprendre aza na sagesse aza esprit ezaki na mokili aza moto ya pamba te ozo comprendre biso to ndimaka bato ete lokola bango balingo église ki mangisi ya conquérir na bango te parce que bango baza eloko te bango bakokufa bakombo okende église ki mangisi etikala ozomona azane longi mais aza longi ayaki po apesa biso ba makambo toyebaki te mais longi c'est moto alakisi biso nzela ya kimbangu longi Congo eza na combien de provinces ne mwana sima pesa kilongi neka na kati ya Bakongo kaka na Bakongo na église na ye ozo comprendre tango tata Simon Kimbangu ba longi ya koya longi se Diangenda nkotima mwana na ye longi déjà ya yene mutatangisi bato Kimbangu yene mutasi bato nzela ya Kimbangu vous comprenez yene mutakute na ba président parce que ba omoni longi eza muto il faut kuta na ba niveau longi ok tsaka ni doko ma député longi banini papa Diangenda opesa bato ki président akuta na ba konzi akepa Sassou asengi Sassou asengi président parce au titre de image wana asengi président Sassou date ya papa nangeza koya na 1987 na besoin Sassou papa na osalango ndi atiaka pa photo papa Diangenda na monnaie Sassou Nguesso ya papa Kimbangu atombola boy biloko wana ake na Congo atepe ake akutena ba président ba Kasavubu ba nyonso papa Diangenda yepe mutafuta mbongo ya indépendant mbongo pour pesa avocat maître Croquet c'est papa Diangenda na poche ne moko ozomona longi ezate ke non o te ni mwana se maza longi atangisi biso za makamuto ye bakate to yebi pona ye ozo comprendre na ko négliger père wante parce que sali musala munene na mokili
asali musala munene alakisi bato be banzela ebele. Mais la BDK bazwa été na niveau te na BDK bazwa na niveau bazwa kai wana bango c'est tout. Ouais, to négliger en te. Mais niveau wana nde batiango te niveau wana boko tokoti na ba niveau papa Diangenda te parce que papa Diangenda tanaka papa Diangenda dans âge mona Simon to. Vous comprenez? Tanga bandi ko yana ba makambo Angola ba ne mona se me bazalaka te. Tanga bandi makambo ba indépendant azofanisa ba kasabu banani bango bazalaka te. Mais si je crois la télé c'est le temps hein, le TV ça rapena ngonga. En tout cas ma musu to récupérer après. Mais que peut expliquer biso ka na suka na kamba eloko nini ya spécial o ezaka na kamba parce que na sur Holanda qui est biso ba na kamba eloko oyo ezalaki pe o ne manatima ko na kamba ezati. Il paraît na kamba ko to ba musu biso ba lobi quand il y a papa Simon qui m'a pende vanda na kamba te ba belge ba mema ngo ezaka na Belgique pour les arongaka moi trafic moi pour et tout ça. Et puis balobi mambebele o eza kuna ekoto ndire moi bondoki des fois na kamba lui expliquer biso kamba zo représenter nini. Merci papa journaliste mo ndenge toyeba ninga no bene to bande mission bo nzambe rosunga yo zala mutali boso kene kamba to keno kamba e to keno kamba yo bimiselo kote na yebi ke bakimbangiste balunga bongo po tembesila bako aider biso bako aider canal oyo to kene kamba yo moko mona na miso moni ngai papa Chico na kimbangiste te. Vous comprenez? Naza kimbangiste ya 3T, naza kimbangiste ya 26T, mais naza kimbangiste ya Simon Kimbango Kiangani. Parce que ngai na kutana na papa Kimbango Kiangani. Na kenda kamba comme kamu nyosa kenda kamba. Vous comprenez? Na kutana na papa Kimbango ya Liputa na Lubango. Na lali na Lubango boye papa Kimbango bembeli nga na chambre. Ezata ke na ote vision boye. Monier boye na moni Liputa pembe za kongenga otala nga boye. Ndako ele la ko on dirait oyine cabine ko ele la. Zera yo mona. Nga moko na ndako na mona ki mona mesube papa Kimbango. Message na pesa ki. Na vandi Nathalie. Natabi mama mulu aye. Tangu na ina telema na tala bango ebalimo. A partir ka mukwani na zoka nguya e kati na bandi kote akoma Kimbango. Mais balobanga lokote. Balobelanga lokote, loko monte balobelanga. Mais a partir mukwa nguye na mote ya mama tata Kimbango. Nene yako kuta ngumko luka église kimbangiste. Na yako kutana na église ya Bangunza. Na bande église ya Bangunza. Mais nazo mona likambo yo. Bango bazo memela ngai na omona okeno na makambo yo. Nazo zona bandoto ya ngote. Parce que eloko liboso papa na ngai awa omoni place meso eza awa. Eloko liboso na mona na misu na ngai eloko liboso awa na mona tata kisolokele tata dialunga na tata diangenda batemi bango misato. Na ndako lisusu. Awa. Batelemi bango misato. Papa Kimbango na sima atuni ngai. Wana omona siko na omona bona visote mena ndoto. Osko ndoto. Mena omona keza na salon na ngawa. Papa Kimbango abengi atuni ngai. Na bango misato. Nana wasaki musala na ngai kitoko. Na bi papa na bi bango te. Aseki bango so baseki ba koti na nzoto ya tata Kimbango balimwe. Olamuki. Na lamuki. Nena omokene na église wana mutazi molimo na kati église wana ya Bangunza awa na mabo. Azui molimo alobi baza ko bengo na nkamba. Bazo bengo kene na nkamba ba obenga yo. Na lai papa ebisinga kene na nkamba. Nena kene na nkamba. Tangu na ken nkamba na kutala. Omoni aloba kamba babenga na kabatu. Kamba boyeti. Totika makambo wana. Kamba batu bakenda nkamba bandeki nati lelo. Ba président bakenda ba ministre bakendaka. Ba Ngunza ya grave baleki ku na bino boye lokote. Ba chef coutumier. Ba mindele ba gouverneur bakenda kamba ti lelo. Gouverneur ya ville ya Kinshasa le 12 octobre papa o tape vidéo wana alobi ngai tango naki na sengi papa Kimbango na koma député papa Kiangani asamela pona na komi député asali témoignage tango na yesu pona koma gouverneur na yepa na papa Kiangani na sengi papa na otindelo vidéo votela ka bango ba comprendre ka po émission za la bien po papa wana lo ba kambe loko za la raté eloko za wapi na ndako tata mwana seme kuna eloko nieza eloko nini ezala kuna kambe ezali omoni leso tali ba Congo olongoli matadi nezaka succès oka kamba na sango te
tout le monde a ta pote qui n'a en kamba kamba za otia bako merci beaucoup hein Pachiko en tout cas to émission comme on a sous to système déjà mais ce qu'on le vit bien yoza Kimbanguiste 26 il y a 3D parce que tant tout le monde a lelopé na ngamba 26 ba otonga temple awa na niveau ya Luanda awa ba otonga temple munene. Est-ce que on a été que ils ont côté toujours côté peut comme suna kamba moko ko na Luanda non to ndengeni kamba ezali promesse o ba papa batika ka o tata Kimbangu batika ka ba papa na bango ba vanisa bango botonga nkamba batu bakoya a botonga banda ku boyo awa soki mona bimili bana ke sa vine wana etali aye o bazotonga wa wana ezali po ba business comme ebele comme ya bango et comme na encore et comme bon okoyoba omimoni kebe danser batu ba Holanda yo mais kamba ezali sika oyo ba papa batika ka etika la réunie et ko kufate omona bomba osalela ka Kimbangu baosala bango Kimbangu parce bango pe ba kokufa ba okende et daka na famille Kimbangu soki bango bayokani te ben faut ba ke bana bango bakoya ka na nkamba na nzela moko nzela Kimbangu ezalaka moko so okei et pas ba mizimo ke na mec kuna so okei na nini Vatican so okei boye na Chine okei ozomona siège ezalaka esika o tata Kimbangu bana makambo na ye esika banjota batata na bango ezalaka ba mama na bango so bakunda bango na nkamba bango tu bizala kuna esika basala makambo tu na nkamba esika ba papa Kimbangu asala makambo na nkamba bango so basali temple awa ya normal basali temple na niveau ya kamba ezali temple spirituel ezana 35 ou 36 000 places o basala pona bato batambola na papa Kimbangu bakufaka o balandaka ye o bakufaka basala ngo ya munene kamba ezali ya mali omoni na kati yote ngata ona komi na nkamba na kutenda tata Simon Kimbangu kiangani nde ayebisaki ngai ke no nga mutu na bengi yo awa muto yo monaka na ndoto se ngai Kimbangu ngapi na ndaka ba duti wana ndi bana so bazalaka abingai nde Kimbangu na pesi mission obanda koteya kombo na ngai mokili mobimba ngai bina yebe Kimbangu te na yebe histoire tabina kopesa o oteya ndi ya moni ngai na bandi koteya tanga bandi koteya ba Kimbangiste ba ya ngai yo na biki na nazali Kimbangiste ya 3T parce que toza 3 na kota mamuta ba religion be non ngana landa kaka oyo ye moko yeme nzambe Simon Kimbangu kenga no aza koluba ya oni na salaka bon bela pas chez en tout cas tout le monde sur na suka ingénieur na c'est ingénieur Patrick voilà c'est image la Sainte Trinité expliquer biso la image tout le monde wana ba fani misa to wana expliquer biso ingénieur ba balancer les biso o tout le monde na tipembe nani na kati nani na suka benen Sainte Trinité na Sainte Trinité to moni oyo ya katikati ya na bango mukolo mwana liboso ya tata Simon Kimbangu kisolo kele lukelo moto ayebi kikongo ayebi signification na mwana liboso ya mibale dialonga na kiangani voilà tu fais ça non ye wana ya misato diangenda kotima yango pesaki Sainte Trinité na biso tata mwana molimo sana yango na Sainte Trinité et bongo famille sainte pe to mon ingénieur famille sainte yango tozo komona mibale bato mibale nde baboti 3 mama mwilo tata Kimbangu bazaki eloko moko nde baboti 3 bana na bango wana mama mwilo aye tata Kimbangu aye nde baboti 3 bana baboti nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo sana selon mythologie Kimbangiste muta ko longola ngazate parce que moni na sali ba recherche na mokili tala na mutana nzambe na ye biso nzo sala ke papa na ngai to mona ka ke no soki olandi Kimba oh ye Jésus te papa tanga Bible bien na ko fungola bino ba verset musubo baye ota verset na Bible Jésus na ba ke no na rapona guerre na rapona kabola ba famille Jésus kasi mama ba verset na ya honte le bena ke to vendre la honte sur la honte en tout cas merci beaucoup à tous les gens pas chico dernier message pour na ba Kimbangiste na so ba de partout le monde entier et puis na ba tu misusu pe oyo baza bonne église Kimbangiste mais ba sambela toujours nzambe la biso ya ba moindo message no go pesa bango na caméra message na opesa bana nyonso ya tata Simon Kimbangu kianga nyo tuzana mokili mobimba tolandaka maloba papa za koloba la biso tolanda makambo oyo mokili zoloba te papa lobi bana ngai bolanda ngai botalela ngai na kosala likambo oyo ekotikala kosala na mokili te
yango moni voyage papa na Angola ezala empêchement belé parce que likambo ebanda na Angola na pesi bino bozana courage bo pesa chaîne o maboko ezali chaîne moko boyeye po ila museso mambo ya Angola na kama wanaomona bino bakimbangiste koto bato baza kotsa ba commentaire bino be ozotala te bo s'abonner na chaîne bo s'abonner bo kota bo bana kopesa parce que ti va koma na kama parce que ya ozala témoin bo landa ba émission musaki na chaîne na ye bo tala maloba balobaki ba chrétien ki bakimbangiste yango ngai na ye ko défendre ndenge papa pesa ranga musala nanga yo no kineka na église oyo ya ba milimo yo na notindo kuna na kena na l'église wana bongo sa ba kombo ata papa simo ki monkianga Combat papa na pesi bana nyonso mbote salutation na bato mbote na bino nyonso bolandaka papa Chiko makambo ezebele papa pesi nga makambo ezebele mingi na kolobango awa penda te awa na ofungaka makambo me nazo kene Kinshasa bino mo boyebi makambo ezebele oyo nga naza yango besoin bo s'abonner na compte oyo bo s'abonner bo pesa ngo maboko bo pesa sango papa kini bo panda o azu sango moko apanza ngo kende etambola po mokili ba makambo ebatama alors monsieur batalo porter le monde atiba salutation mbote na bato nyonso batalinga papa Chiko naza na nga mutu moko oyo ka bomoni awa na uti na nga na mokine bana so bayota na mokine na ancien joueur ya Petro de Luanda na kati ya Angola awa ancien producteur mais tata Simo Kimbangu obomona kianga le mutu apesinga musala oyo mbote na bato nyonso oyo ko critiquer eza nango normal oyo ko finga eza normal nga na eka pona corriger mais naza na mission munene na papa journaliste mbote na bino nyonso. Merci beaucoup. Ce n'est qu'une partie remise hein tu le vois qu'il donc qui église Kimbangi c'est tellement au fond munene mamba o lobeze pelé je crois bomoni bena ba dossier za ba livre ça wana mamba belé zali le autre lobel kandam c'est la première émission autour ça papa Chiko mais c'est pas la dernière en tout cas trop bongisa peut-être trop bongisa to ebandeni to ko tsara émission à chaque semaine to mega ko lobelara po ekene bena bien merci tabino hein bato bolanda ki biso Jemidor TV ndeka pasi ko lobi to zawana l'église au milieu du village biso to ponate omona ki bande ko baleka ki na ngamba ki mba mutalo baki na nute lelo op to si papa Chiko ko expliquer mais maloba asa on a mebele biso nde télé zangonga to kati pona lelo mais tu reçois bon suite prochainement en tout cas merci na yo ingénieur Patrick Minama Mulumba vous avez bon derrière la caméra hein na musala osali yo comme tozali sur l'ordinateur en tout cas merci na boss de Ontinga à partir de la Suisse to ko teka musala boss de ngolo ba to soli pa Chiko azali na ma mbeze bele ngolo ba na to ngolo ba biso merci à bino bato fona Jemidor TV na bosanité Aurora Aurora Marianne en tout cas apesio ba mbote bele à partir de Luanda na populaire hein apesio ba mbote bele restez toujours connectés branchés à merveille mise la gracieuse hein apesio ba mbote place Hollande biso restez toujours connectés branchés na Jemidor TV balobi ba mbebe zali penda ya bye bye. Elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Jemidor, oh, l'initiateur c'était Ontinga, Akanga Masolo. Jemidor, la chaîne par excellence.